Allô la famille, bonjour, 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 bonsoir, selon elle oyo ekoya kokuta bino balingami kati na Yesu. Vraiment, na sepeli na kokuta na yangai na bino ezali malamu mingi. Tika te nzambe wana aleka na kopambola biso, apesa biso oyo ezali kozanga. Bandeko toyeli bino kaka retour ya frère Mike Kalambai. Quand on dit retour, donc retour na bactivité na ye. Toyebi ke achaki kamwa virgule, pointe me virgule. Na oyo nyonso tu esilaki koleka a propos ya kombo na ye. Yango na mona kite na vanda nanu na luka elongi ya nzambe. Au juste c'est quoi? Yango wana vandaki pona koluka elongi na nzambe. Bandeko na ngai tomoni biso nyonso tu ndenge eutaki koleka. Yango wana ndeko na biso avandaki donc quand on dit kovanda donc abandako kende na église comme d'habitude. Mais apemaki alingaki lisusu komata na charité. Apemaki. O ateya azongisa boye te yepa komaki élève neti batu nyonso tu neti membre nyonso na kati ya église. Yango wana sikoyo amonike ngonga ebelemi akoki asoigner relation ya ye na nzambe, intimité ya ye na nzambe kati na ye bandeko nzambe kaka moto ayebi yango. Alors asoigner yango bien, amoni ngonga na ye ekoki. Yango wana azongeli. Yango bandeko na ngai exemple à suivre eza malamu mingi. Quand on dit église ou bien ya papa Pierre, ya mama Alfosine, église ezalaka ya mutu te bandeko, ezalaka église ya nzambe. Biso toza wana kaka pona to prendre soin ya ba âme ya nzambe, to encadrer bango. L'église eza ya biso te. Tango tozolo be église yentel, église nanga. Pa iwana tozali ko pengwama, tozali ko sala oyo nyonso tolingi. Totala Mike awa alobite ke église ezali ya ngai. Na kosala nyonso na lingi. Poto mona kape ba pasteur mususu. Akosala nyonso oyo ya lingi, akovanda pe na bante. Mais ye quand même alakisi quand même exemple moko ya malamu oyo bandeko mususu esengeli balanda na mikolo ekoya ou bien à partir d'aujourd'hui. Tozali batu bandeko mutu moko azali parfait azate. Mais tango moni ça ne va pas ou bien opengwami ou bien makambo ndenge na ndenge ba oyo pe bazali tout autour na yo donc entourage no o bazali capable ya ko remplacer yo. Alors ba siéger mutu moko a remplacer ekozala malamu mingi bandeko. To alaka na pasteur moko pasteur wana batuka babanda ko lobane banungu makambo ebele. Basi oyo tolobaka ba femme sel bandeko. Pasteur wana ko bimaka na bango moye te. Me bakoloba pasteur lokola banungu ezali ko bima mingi na kombo na yo. Pona to batela litonga ya nzambe, il serait mieux tango zo kendaka pa ya ba mama wana ya ba femme sel pona ko éviter ba problème kozalaka yo moko te. Zwa moko to mibale na kati l'église bokendaka elongo ekozala malamu mingi. Mais pasteur wana tikalaki kosalela ngo tabandako kendeka pa ya ba femme sel ye moko bandeko. Pona nini? Abandeki komona église wana eza ya ye akosala nyonso tu alingi. Mais na façon ya lolenge wana bandeko na ko continuer na lolenge wana ti église wana na moi ya lelo e yaki kokabwana ekomi bandeko biteni. Mais to yebake nzambe toko rendre ye compte na oyo nyonso to ali kosala. Potango atiaki biso basinzeli to yeba ko prendre soin ya âme de Dieu na ndenge sengeli. Mais tango tozali ko prendre soin ya bapate ya nzambe te to yeba ba âme wana ezali kokweya ezali na mitu na biso, ba makila wana ezali na maboko na biso. Un jour bandeko toko rendre compte na nzambe wana oyo asila kokela ngai na yo bandeko.
ndenge tozali kaka koloba église eza ya mutu te, église ezali bongo ya nkolo. Tozali parfait te, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Soko moni ça ne va pas, vanda na ban. Yango wana ndeko na biso Mike asili kolakisa biso exemple oyo ezalaka pasi mpona biso bato tosila kosala non pas kaka na communauté na biso bandeko partout na monde entier. Tolobelaka kaka communauté na biso po tomesana nde kovanda kofréquente kaka communauté na biso. Yango tozomona kaka communauté na biso bandeko nyonso tozomona na kati na mokili oyo esalamaka na batribu nyonso. Tokosa na liboma te tomona kaka esalamaka na bakongolais non. Mais ezali exemple à suivre pona bamisusu balanda. Ekozala malamu mingi bandeko. Mutu azali parfait azate. Tozo lingate mutu akweya. Mais au cas où okwei, voilà l'exemple à suivre mes bien-aimés. Yako vanda na ban. Ote ya malisusu bien. Okotisa lisusu bien kozala mingi. Pena lingi kosina ko soulever point moko ezali très important. L'église o ezalaka chaque jour, chaque dimanche. Kaka pasteur ye moko kaka mutu ateyaka kaka ye moko alingi kokabola kibokonzi na ye na mutu te bandeko eza mabe makasi ezali risque bandeko. Mususu pasteur vandaka pe na ban vanda na ban ba oyo pe bazali capable neti yo bazali wana kokanisa te yo leki bango nyonso po yo mutu ozo dirige bango non bandeko ba oyo pe balekaka biso bazali vanda pe oyo kaka ngai mama ana nasepelaka mingi tango pe na vandi nazolanda pe mateya ya ndeko na nga mususu azali koteya esalaka bien. Meme ngutu oyo nateyi nasalaka kaka pe okomona nakotia yango lisusu pona na yoka mateya wana ekosala ngai bien po edenga netamboleli na ngai. Bandeko video yango yo toteli bino tolanda. Tozwa leçon. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mololo, 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 mololo. Mololo. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Poser la question, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? J'ai l'impression d'être le seul, moi et le pasteur Samuel, à nous réjouir ce matin. Est-ce que réellement quelqu'un est dans la joie ce matin? Que rien ne t'effraie, que rien ne bloque ta joie. Est-ce que quelqu'un peut exploser de joie dans la présence du Seigneur? Je vais entendre encore un peu plus de cris de joie, je me rends entendre des acclamations qui montent jusqu'au trône de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Juste pour un temps. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Que moi personnellement je n'ai pas imaginé, que je n'ai pas calculé du tout.
nasali manaka pe na yango te. Pour la petite histoire, Bobele pona mwa lisolo leleki moke. je prends à témoin certains serviteurs de Dieu même parmi nous Nazali kozwa bazengelekiti ata basya na nzambe kati na biso. qui m'ont accompagné dans mes derniers moments de prière. Ils sont là certains. Bazali awa toloba. Après avoir reçu de la part du Seigneur l'ego de reprendre les activités, Sima na ngai kozwa kuute pa na yawe nzambe etinde ya kozongela mosala na ngai. il nous était resté une question où on réfléchissait autour du processus, autour de comment cela allait se faire. Etikalaki na nga na mutuna moko na mituna ekobanda boni ekoselema pe loyenge kani. J'avais à un moment commencé à schématiser les choses comme tout humain. Nabandaki komilengelela makambo lokola moto nyonso azalaka. Seulement que je me suis rendu encore compte une fois de plus que de la même manière les cieux sont éloignés de la terre. Il en est de même, les pensées de Dieu ne ressemblent en rien aux nôtres. Wana na ekosukisama ete lolenge lola na mabeleke bona muke ezali pe makanisi na moto na makanisa nzambe eyi moko te. Alors qu'un chemin était presque en train de se ficeler, Zokande ngambo mususu nzela moko yango eta kopaswama. le Seigneur l'a fait de sa manière et de la plus belle des façons. Vous savez pourquoi? Nkolo asalango na lolenge ya malamu koleka pe na ndenge na ye. Parce que c'est passé par la plus grande des institutions qui est l'église que vous êtes. Mpoete elekeli na nzela na lituka moko ya monene oyo ezali ekelesia oyo bino boza. En venant à la Night of Glory, Na koya na butu na nkembo. si je l'avais su, Soki ngai nayebaki ete peut-être mbala mosusu on voudrait se faire accompagner de médias. bakokaki na ntina ete kobianga etandoli ke boya On pouvait se faire accompagner de caméras. boya kamera ni bolanda boya kotala biso. On sera en costume comme c'est le cas et comme c'est le cas. Okozala kolati kazaka lokola lati yango mokolo mwa lelo. Mais le Seigneur l'a fait en sa manière et de la plus belle de façon. asali yango na lolenge na ye pe na lolenge ya malamu koleka Et tout de suite, nyonso. je sentis à moi une conviction, une voix parler directement à mon cœur. Mike, écoute, tu t'es posé la question autour de la procédure et en voilà. La Wana procédure. ngai na yoki mongongo yebisa ngai maike yoka obanda komituna motuna ekosalema ndenge nzela yango olanda. Et pour cela, je rends grâce à Dieu et je dis merci à toute l'église. Wana natondi kembo epa na nzambe pe natombeli ekelezia ete nzambe apambola bino. J'ai un mot que j'aimerais dire ce matin à l'endroit de l'église. Naza na liloba koyebisa ekelezia na ntongo na lelo. L'église corps du Christ à travers le monde. Ekelezia oyo ezali ekelezia nzoto na Kristu na mokili mobimba. Les serviteurs de Dieu à travers le monde. Basai na nzambe ya mokili mobimba. Dans sa présence church, Na comme kati l'église locale. na kati ya dans sa présence church lokola ekelezia oyo eza na esika songolo esika oyo. Moi j'avais pensé le coucher sur un bout, quelques papiers comme ça pour question de bien les agencer, sinon les mettre en ordre de priorité. omwana kolango tyala mwa lokasa moko na ntina ete ezala na lolenge mosusu malamu kosalela. Église, vous me permettez de vous parler s'il vous plaît? Ekelezia nakosenga bino bopesi nga nzela nalobela bino. Je demande, est-ce que vous me permettez de vous parler en quelques minutes s'il vous plaît? Ekelezia nakosenga na bino soki bopesi nga nzela na mwa minutu moke nalobela bino ata. Je suis en train de dire, nalaki koloba boye chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, balinga mibali bandeko kati na Yesu Kristo. je n'ai pas de mots ce matin. Ngai nazangi maloba na ntongo na lelo. J'essaie de construire des phrases Kasi nameki kosangisa maloba koloba. non sur le cendre de la méchanceté et de la haine Kasi maloba inouïe des gens, likolo azelo likolo bokanza ya bato baza nango te. non pas à cause de mon innocence, Kaka po ete nazangi nanga koyebi likambo te. mais à cause de la sincérité de mes peines et de mes larmes. Kasi bobele mpona bosolo ya pinzoli na ngai pinzoli ya motema na nga.
8 mois après, certes que la nuit a été très longue. 8 mois sima atako butu ezalaki molai Les tunnels très sombres kasi butongo ata et le eyindi parcours difficile. na nzela oyo abebaka. Je suis témoin et j'ai vu de mes yeux le grand homme disparaître. Ngai nazali nzengeleke te mpe namona maboko na misu na ngai bato minene kokufaka. Les étoiles s'éteindront pas parce qu'elles ont arrêté d'éclairer, bato mosusu eza tete po ete batikaki kongala mais à cause de la nocivité humaine. kasi bobele mpo na ntina bokanza mitema na bango. Tel un corbeau lolanga kolobela qu'on condamne pour sa couleur noire atako ekokombele bakopesa ye bitumbu mpo na et que ntina l'on na ino ignore à volonté sa couleur blanche pourtant visible. kasi azali kopesa ata mwa kulera yango ya pembe moke bobele mpo tokamona ye. Cependant, ça ne m'a pas seulement rendu fort, yango wana ekomisaki ngai kozanga lolenge ya mais kopesa bien plus, ça m'a mûri, ça m'a rendu sage ekomisi ngai sika bwania ekobefisi ngai te et m'a permis de tirer plusieurs leçons epesi nga nzela nayekolebela et makambo apprendre en même temps plusieurs choses de la part du Seigneur, mpe nayekola makambo minene bobele kuute mpa na nzambe notamment le silence, ya liboso kovanda na kimia l'écoute, koyoka mpe l'humilité, komikitisa la persévérance, koyika mpiko mais surtout la foi et la confiance en Dieu. mingi kotyela yawe nzambe motema mpe kondima. Autant je ne sais comprendre avec ma petite intelligence lolenge nayekoli ata na mwa maye na nga moke la gratuité de la méchanceté des hommes, autant je ne saurais vous expliquer avec mes mots la gratitude. lolenge bato mokili bazongisaka bato mbala kosa bango malamu bazongisa bango mabe nayebi te koyebisela Autant je ne saurais vous expliquer avec mes mots Lolenge. ma gratitude ce matin envers le Seigneur. lolenge ka nayebi te kolimboela bino boyebi kozongisa malamu na ngai epa na nkolo. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, balingami bana nzambe kati na parfois le monde condamne des personnes paisibles pour acquitter les bourreaux, vous savez. oyebi bato ya mokili bayebaka kopesa bitumbu epa bato po ete bapesa Heureusement et gloire soit rendue au Seigneur, nkembo mpe lokumu ezonge epa na il y a nzambe. là au ciel un Dieu nzambe moko boye azaka na lola qui n'est pas intimidé par la gravité de nos fautes, oyo bato ya mokili pembe bana biso elingisaka encore moins influencé par nos jugements. etindikamaka pete na bisambisa to bikata oyo na Mais il regarde nos cœurs, les sonde et les connaît. aleluya. nzambe atalaka motema alungaka yango mpe ayebaka motema. J'avoue qu'à un moment, mon côté humain a fonctionné. oyebi ntango moko bomoto na ngai esali mpe mosala Et avait comme ça reçu beaucoup de chocs, kasi nsima nango kozwa ebele na bibo tellement beaucoup kasi nzambe kolinga ngai que pour certains c'était fini pour lui. Asili na ye. mpo na bato mosusu balobaki ete mpo na ye toliati ye Je perdais la grâce. kasi ngolu na mokisi Et pour d'autres, il fallait même pas que je me relève comme c'est le cas ce matin. mpo na bamosusu bakandaki te ete mokolo moko lokolo lelo ngai oyo natelema Ils m'ont condamné sans m'avoir écouté, bakatelanga bitumbu bayokabela ngai te jugé sans m'avoir entendu, basambisa nga bayoka loba na ngai te bousculé, traité de tout, batindika nga bamoninga humilié, nsima na nyonso sans même se soucier de ce que je deviendrais. mpe bazalaka komitungisa te ete nsima na nyonso na kokóma ndenge nini yango Et même pas penser à votre sort après cela en tant que troupeau. bayebaki te ete nsima na nyonso wana yo atako ebwele ekozala wapi. Mais malgré tout ça, kasi les justes juges, mosambisi moyengebe un avocat en même temps, oyo azali les rémunérateurs de tous ceux qui le cherchent, ye oyo apesi na bakati na boyo lui qui voit dans le secret et qui voit nos cœurs au quotidien, mpe na mokolo na qui mokolo connaît et voit tout ce qui s'y passe, te oyebi nyonso eleki a encore tendu sa main d'amour. atandinga lisusu moko na moko Non seulement qu'il m'a imposé le silence, il m'a également conduit dans le chemin du pardon. apesinga mpe na nzela ete nalimbisa Écoutez, Église, ekeleza yoka mon silence n'était pas, ma retraite et mon silence n'était pas une fuite. kimia na nga eza pene kobatama na ngai tolongo na ngai te Encore moins une désertion. Encore moins une désertion.
réputation. Il s'agissait d'une question très importante. Bien au-delà de ma petite personne. C'était au-delà de ma petite réputation. Une question d'âme. Les âmes au pluriel. Les âmes qui ont coûté la vie à Jésus. Et pour lesquelles nous devrions rendre compte de tout ce que nous avons à faire et poser comme geste et même parole. Je me devais écouter Dieu et me retirer. Ma retraite a été certes longue, mais je vous rassure qu'elle n'est pas douloureuse. C'était pas douloureuse du tout. Vous savez pourquoi, Église? Parce que ma sentence était connue. C'était le pardon et aujourd'hui la restauration. Ayant payé le prix. Je m'attelle dessus, c'était facile parce que ma sentence était connue. Le pardon et la restauration, Jésus ayant payé le prix. Parlant de la réputation, encore une fois le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Que cette réputation sur laquelle plusieurs comptent et s'appuient, qui semble faire même le point fort de plusieurs personnes, n'était qu'un habit, mais surtout une couverture fragile. Et je compris qu'à tout moment et très facilement, même les oiseaux du ciel peuvent la déchirer. Seul Christ est un bouclier sûr sur lequel nous devons compter, pas sur nos capacités, pas sur nos compétences. Il est le bouclier sûr et rien, mais alors rien ne peut déchirer ou encore détruire. Quelqu'un dit Amen. J'étais quelquefois loin de vous physiquement. Mais sachez que vous étiez dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes prières. Dans vos regards, je pouvais lire l'amour. Dans vos gestes, l'envie que je vous revienne aussi vite. Mais je ne pouvais pas du tout car le Seigneur ne me l'avait pas encore autorisé. Je voudrais sincèrement par cette occasion dire merci à l'église Corps du Christ. Je dis merci. Merci à tous les frères et sœurs à travers le monde qui m'ont apporté leur soutien. Vous savez ma situation qui a commencé en fin 2018 et s'est empiré en 2019 aller jusqu'à aujourd'hui 2022 a été relayé dans différents médias. Et cela dans différentes langues. J'ai vu des plateaux spéciaux à nos langues nationales. J'ai vu des plateaux spéciaux en français. J'ai vu des plateaux spéciaux même en anglais, dans le simple but d'atteindre tout le monde. bazwi bangonga na anglais, na français, na lingala, na swahili, kolobaka kokomo yanga. Il leur restait tout simplement de le faire en chinois pour atteindre même les chinois aussi.
Leur dire, écoutez, il y a un diable au Congo, il s'appelle Mike. Mais malgré cela, vous ne m'avez pas retiré votre chaleur. Encore une fois, je dis merci. À vous dans sa présence, church. Je dirais, vous êtes la meilleure famille. Je disais, vous êtes la meilleure famille comme je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu. Qu'il me soit permis de vous témoigner toute ma reconnaissance et toute ma gratitude. Pour ne m'avoir pas lâché même une seule minute. Vos appels, vos messages, votre défense, votre soutien inconditionnel, toutes ces choses m'ont prouvé votre amour immesurable et votre indéfectible attachement. Je saurais sincèrement finir ces mots sans témoigner ma gratitude également à une autre famille que le Seigneur m'a donnée et mis sur mon chemin. Une véritable famille au vrai sens du mot. Qui m'a également porté son grand soutien comme je ne pouvais pas l'imaginer. Je parle de Madjabou Gospel. Je dis également merci à tous les hommes de Dieu. Et même les pères, certains pères qui ont trouvé dans leur agenda le temps de pouvoir effectuer un appel, m'apporter un soutien moral, m'apporter un conseil. Mais il y en a, je reconnais ici, qui ont passé des moments de prière avec moi, de partage en distanciel et même en présentiel. Que dire du collège de serviteurs et servants de Dieu de dans sa présence, church? Sous la conduite du pasteur Samuel Moukadi. Quel dévouement, mon Dieu. Quel dévouement. Quelle fidélité, et quelle loyauté. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, vous avouez une vérité, c'est que il y avait des moments où je ne sentais pas mon absence. Tellement que les choses étaient bien faites. Je m'asseyais là sur ma chaise entre maman Monique et papa Baron. Sans me plaindre du tout parce que les choses allaient très bien. Et je puis vous dire ce matin,
je passerai un peu plus de temps à côté de vous. Autant que je vous ai manqué, autant je serai d'être là pour justement rattraper, même combler ce vide longtemps observé. Ce matin, s'il vous plaît, Église, écoutez-moi. Je ne suis pas devant vous comme un victorieux, mais comme un gracieux. Je disais, je ne viens pas ce matin comme un champion, mais comme un gracieux. Quelqu'un à qui la grâce a choisi encore de faire grâce. Ce n'est ni par ma force, moins encore à cause de mes qualités, mes compétences. Mais c'est par la grâce. La simple grâce et la pure grâce de Dieu. Et pour finir, je vous dirai ceci. Humblement et de façon sincère, je réalise encore une fois combien je suis le fruit de cette grâce de Dieu. Je peux m'imaginer que nous n'avons juste aucune idée. Aucune idée, mais alors aucune idée des têtes que les scandales ont coupées. De voyants hommes et femmes que le scandale ont enterré vivants. Combien de carrières brillantes. Combien de carrières brillantes englouties par le scandale. Combien d'appels annulés. Des destinées avortées. Des talents écrasés à cause d'un petit scandale. Je reconnais que dans mon cas, l'amour de Dieu m'a sauvé. Je disais dans mon cas, l'amour de Dieu m'a sauvé. M'a épargné du pire. M'a enseigné et m'a réhabilité. Je vous dis de tout cœur, merci. Encore une fois, merci. J'invite notre frère qui était venu dernièrement ici avec une plaie à la jambe, pour qui j'avais prié et puis j'avais demandé qu'on fasse la cure d'âme, qu'il vienne d'abord nous montrer le niveau de sa sorcellerie. Micro. Frère, okobanda histoire na yo ndenge
et kokoma tina ndengo komia tobondeli pona yo pona lokolo pona kindoki bandela ne bandeli. Est-ce que tu peux nous relater comment ça a commencé? Amen, église. Ngana zana sengo mingi makasi po ngai nazalaki moto moko boye bakomisi nga esclave na ndo nazalaki lisusu pona telema liboso na bino na tatula ndenge nazotubela boye te. En tout cas, je suis débordé de la joie parce que j'étais utilisé, j'étais vraiment esclave et je ne pouvais pas me tenir devant vous comme ça pour témoigner. Ngai nayaki na âge ya 10 ans et pas ya nanga. Moi j'étais venu chez mon grand frère et j'avais l'âge de 10 ans. Tango na vandi na ye tu bandiko vanda ale yepe asombi moto na ye ya depine. Lorsque nous avons habité ensemble avec lui, finalement il avait acheté sa moto de 2 pneus. Ayebisinga lokola leki nanga ndenge mwasi nanga zotungiso makasi fo bandote ka pétrole. Il m'a demandé en tout cas mon petit frère, comme tu t'entends pas vraiment avec mon épouse, je dois vendre même le pétrole. Siko kote ka ya pétrole tokutani na bamasa moko bazalami bale mapasa ya baluba. Dans la vente de pétrole, nous nous sommes rencontrés avec 2 camarades qui étaient des jumeaux et qui vendaient aussi le pétrole. Ils étaient louba. Tango tokangami na bango abandiko lakisanga makambo ya pétrole ndenge za to bando tambola bikota à Sainte-Thérèse. Je me suis attaché à eux, ils ont commencé à me montrer comment on vend le pétrole et nous avons commencé à sillonner comme ça du côté Pétro Congo. Siko na bandaki kozonga donc batuana loba ndeti bazalaki na banvutuma na bango akindoki nga na ebakite. Ces gens-là, ils avaient leur envoûtement de la sorcellerie, moi je ne comprenais pas et je ne savais rien. Babandi kozongi sanganda kuba ero yo grand frère nanga zolingate. Donc ils pouvaient m'amener et je retourne à la maison à des heures tardives, les heures que mon grand frère n'aimait pas. Na bandi kozonga ba 0h 1h nazo utaka pona koteka pétrole. Donc lorsqu'on allait vendre le pétrole la nuit, je pouvais retourner à la maison vers 0h, 1h. Yango grand frère ayebisinga biyo soko zongi lisusu boye na kobenga na yo okokenda kofanda pa ya bana wana mibali. C'est comme ça que mon grand frère m'a dit, si tu rentres encore prochainement, si tu rentres encore tardivement, je vais te chasser, comme ça tu vas habiter avec tes frères, ses amis là-bas. Na ke lisusu bandeko nanga ego ko sale malisusu kaka ndengo wana do na umeli na yeti desert. Les jours suivants, nous sommes allés vendre le pétrole, bien aimé, je suis retourné à la maison, vraiment tardivement vers 2h du matin. Après ça, ayego benga nanga na babutu tango na komi na ndako na beti koko afongoli boya yebisinga yo kolala na ndako atekende kolala na balabala. Arrivé à la maison, lorsque j'ai toqué la porte, mon grand frère s'est décidé de me chasser. Il m'a dit en tout cas tu ne dois pas passer nuit ici, tu dois dormir en cours de route. Tango na komi na balabala na bengi ba masa nanga na yebisi bango ke masa nanga nde na zabo na lali na balabala fubu pesa nga place na lala. Lorsque je suis arrivé dans la rue, j'ai téléphoné à mes camarades là-bas pour leur dire on m'a chassé, si vous pouvez me donner de la place où je vais passer nuit. Tous les capitales que j'avais, mon grand frère l'avait récupéré. Mes camarades là m'ont dit, en tout cas tu ne dois pas craindre, viens, on doit commencer à passer nuit avec toi ici chez nous. Pendant ce moment-là, mes parents en Boujma, ils ne connaissaient rien. Lorsque nous avons passé nuit avec eux, le lendemain matin, j'ai eu faim. C'est comme ça que je leur ai demandé, j'ai maintenant faim, si vous pouvez m'acheter quelque chose, je peux manger. Et ce camarade là-bas m'a dit, laisse-moi d'abord aller acheter le pétrole, je vais t'apporter quelque chose à manger. Comme ils étaient des jumeaux, ils marchaient toujours ensemble. Lorsqu'ils sont allés acheter le pétrole, ils m'ont apporté les boudins. Je leur ai posé la question, les boudins ici coûtent combien? Ils m'ont dit non, nous avons acheté les morceaux de 500 francs. Pourtant, dans ces boudins, donc ils avaient déjà utilisé ces boudins là-bas pour transformer cela en sorcellerie. J'ai mangé les boudins et la nuit pendant qu'on dormait, ils sont venus dans leur propre maison me prendre. Pourtant, toute leur famille, y compris papa et maman et ses enfants là-bas, toute la famille sont toujours dans le monde de la sorcellerie.